Motuto lukaka yeyo deli papa aye. Ma chérie, mon frère, ayashu oyo ndako na yo ten libala ekufa vraiment otie mino bang 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 bang. Ndako oyo siko toza awa eza nani? Eza yo oyo eza ndako na yo te. Papa to mama, yo yebi te ke na poto awa tant que nanu sombi ndako na poto te. Wana droit ya kochanger ata 1000 ndako. Po ayashu nanu atikala kosoma ndako na poto te. Donc aza na droit ya kochanger ata 1000 ndako ndenge ba changer oyo. Ata bino lelo nde bosueta libala ayashu ekufa, ata lelo libala ayashu ekufi boyo kanga bien. Ayashu atikala ayashu. Nenga zaki ayashu atikala ayashu. Wana libenda moto na ebi force na ye. Ba life sake mutu na sete. Aza niawo. Ato boaki akitara toujours kilibi. Ata bosali ba click. Bokosi ba makambo. Bolingeli ba boule. Tant que nzamba ana bomo. Aolela te. Aoza l'enfant de la rite. Ntako kwisa ye te. Nzamba za. Oyo kiango ya. Oh, yindi internet yindi yangona tuna na bandeko affaire libala ariashu o tokotika bango kimia te. Tokotika ariashu kimia te na internet. Oui, ezaki libala esili. Ezaki libala esili bandeko nanga na hotela bino ariashu boyo kayemoka expliquer bino ponga nazanga mieux placé à ko expliquer bino te. Alors tokoyoka yemoko ako expliquer bino ndenge ni libala na ye bandaki na ndenge ni libala na ye esili. Mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelo TV. Alors ceux ambano ya liboso au côté na chaîne na biso au commenter, au liker, au partager kande zaka esala bien. Tomona ki libala ariashu awa tomona ki libala ariashu eza ba 4 ans passés déjà. Makambo libala ariashu oe esi elekakala. Mutu ye moko azalaka monde tozaka bwe mutu ye moko amema vi na ye. Ariashu amema vi na ye mabe, amema vi na ye malamu libala ne ebeba te eza lisusu affaire na biso te ba ta internet tokomika koyela kayela makamba ariashu. Lelo tokoyoka ye moko. Tokoyoka yemoko ako expliquer biso yemoko ako expliquer biso to mona ki makambo e banda kala tozaki awa mobala ariashu bali mobala baby eke ezongi to ye awa ariashu azobatela libala te ariashu azobimana mibale bele ariashu koto to kaka biso moko. Oui, bien sûr ariashu pazaki sage te na libala na ye. Bat internet balobaki na ba mama YouTube, combien de mama YouTube o balobaki pona ariashu, combien de mama YouTube o ba pesaki ariashu conseil que moi ça libala zara ba camarade te, moi ça libala bomba libala na ye, moi ça libala sala rabo ariashu ba camarade le kakindelo to mona kibiso nyonso to mona ki ba rit bote makamba sala ariashu ozo trace camarade ozo kelo ozo bimisa ba secret libala na ozo loba na ba secret mbeto ozoke ko bimisa onyoso eleka na chambre na yo to mona ki rit bote makamba sala ariashu to mona nyoso libala ariashu eza na libala moko epanzana ki déjà na internet donc na ba mama bokilo ba audio asomo ebima bato basambwa mobala sambwa mwasa sambwa bon eza libala bandeko nanga mutu kuta obela abeli pa kufi boyo kanga nanu pena botsa ba jema vana tila bino aria mutuko to bela abeli pe akufi ebongo libala ata bino moko soki muto kutunza sali na pema aobela kufi bongo libala se kufi ndeza problème. Oui ko kaboneza ka solution ko kaboneza solution na bato ba otambola simba te fali kutayemi ko kabona pesa solution na bolingo etambola tengu. Oui ko kaboneza solution libala zaka fin du monde te soki ariashu akabona mobile na ndeli kolobaki ariashu akufa soit ariashu obeba to mona ye to mona pe ariashu wana Taylor Vandam to mona do sima beton to mona malgré bolo ba o stress inteye se munene o ariashu akabona mobile na me au sala au bokola bana ye. La vie continue après le mariage, la vie continue. Et ça te que bino bokasa quoi libala nde fin que moi si faut libala na kosi bino que moi si faut libala na kosi bino balingane na mobile na ye esimbi na ngote ba panzani na bo bino bokasi mabala nyose zala kaka fo evanda tina suka
bokanisi bongo oui diable pas quoi amenança libala eza pe na bato mosusu ki famille na bino ezo réclamer célibat atobala kindenge nini diable na lukaka kotisaka makambo mabe na libala na yo donc pona ka réclamation célibat oui makambo wana nyonso toyebi yango ezalaka bongo toyebi yango ezalaka bongo toyebi yango mais Ariachu libala ne soki kufi et dépendre na ye moko bandeko na nga ye moko ayebi nini ya salaki toyebi biso so mobala Ariachu lobaka te toyaka na internet mobala Ariachu lobaka te mobala Ariachu lobaka te mais mibali baloba te bazala makama be makasi boyebi te eloko ni oyo epusaki Ariachu abando bimisa ba secret wana boyebi yango te Ariachu bimisa na ba secret na mbetu an internet toyoka ke mobile na ya kukailo tasala elote yaya moi sini wasipo taba biloko tabino bo saka na bolingo seke boyebi na bino ba love ngo te sere boyebi na bino te bavanda na libala te pona bana amoni esimbi te malamu asala vie na ye avandi na ye libala eza nango fin du monde te babala na ki me bazwana ki bapema te babala na ki me simbi te lelo Ariachu bakabwana mobile na ye et lelo kola mukato yo mona Ariachu akomi na page na ye na otele bino makam Ariachu akomi atotanga ngo ensemble na bino omoni Ariachu akomi na page na ye ma grand-mère me disait toujours comme ça Ariane Mantimba na vie soki omoni ndoki belela ye avant akanga yo voix lelo na moni bandoki na vie na nga na boyi ko belela bango bakangi nga voix 4 ans. Je protégeais à protéger qui bando qui est belé na vie na ye et aujourd'hui azo payer ba po cassé wana eza yenda protéger qui bando qui na vie na ye ayebi nini o ye abombaki ti lelo ba komo benga Ariachu mabe to komo ya to condamner Ariachu to benga Ariachu mwana mabe et Ariachu aza mabe Ariachu aza mwana mabe parce que abombaki makambe be na motema na ye o lelo soki Ariachu lobia ya na internet a beta piolo na internet makamba bomba na motema na ye batebele ba kamwa e ana batebele ba kamwa makambo Ariachu abombaki na motema na batebele ba kamwa alors tout ko condamner Ariane libale simbité et simbité on se marie pour la vie babala ate pona bana na yebisa bino on se marie pour la vie lelo basi be bavana mabala baze eriste mavandika porta la kake na bote bana na yoke la ka bana ngama moyena bima na libalo ezate Ariachu tali no vie na ya boya kufa na stress lelo to mona ka mobala Ariachu o to mona ke to loba ka mobali na zana raison boyebi mabe o mobali na zana ngoto ebite relation Ariachu na maman live kufa ka boyebi te nini o esala relation na bango kufa to ebi yango te mais comme toza batu to yaka ka koloba to wela ka ko ya na internet to loba ka pona Ariachu to yokele mawa mwasi oyo Ariachu utuza na ba dépression moko makasi bandeko nanga auto nyoka mana ba dépression mo makasi lelo komo ya munena komi ko sala na ya okene musala zo kipe ba na e avandi na kimi aboya na ba réseaux sociaux bino bomona Ariachu postaka atana na nini na ye na TikTok na est-ce que bomona ki apostaka li soute et comment plutôt ka li passa na enda comment ko poster azo yema ba vidéo azo poster aluka na ya vana na kimia aluka na ya vana na kimia alors libala ezaka fin du monde te babala naki esimbite mutuku to bela kufi mutabeli soki mutabeli pena beli akomiti na suka kufi bongo bolingo ko kabonisa solution na bolingo etambola tengudo Ariachu na mobile na ye bakabwana na bango déjà bakabwani lelo te me bakabwana na bango peut-être lelo ye moka la musi makambo po akomi na page na ye ya Facebook ko koma o akomi na page na Facebook nde ela musi makambo nyonso mais Ariachu na mobile na ye déjà bakabwana Mike osa la vie na ye Ariane pe osa la vie na ye eza nandimite ke eza couple liboso te o bakabwani bandeko na nga na bandela uloba amida kutu amida kabwana na jibe lelo azwa kamere wa iba biso mbongo wana lelo azwa kamere ba ovanda te bavandi nde mo pena Ariane akabwani na Mike emsu lelo nzamba opesa pe mobile mususu a ovanda na ye na libala na ye a ovanda na ye mabala mususu ezalaka pont mabala mususu ezalaka pont mususu libala Mike ezalaki ka pont ya Ariane ake de poto asala vie na ye mabala mususu eza pont bandeko toti ko condamner Ariachu toti ko condamner ana na passe mona motema toti ko condamner ye libala esimbi nango ta vandi na bana ye santé na ye eza normal mabala o ebomba mambebele
Ariasho ayaki alobaki tomonaki batumi combien d'émissions boni o tosala pona Ariasho soko betika Ariasho na internet okomona bémission asuka eza na internet pona Ariasho combien d'émissions boni mais ti lelo Ariane azana azo vivre donc ozo laksaki ata tolobi lobi Ariasho au vivre na kaka auzane kana libala na ye ani kande libala ekufa ye auzalaka envie ava na bala na ye au vivre lelo so nzamba pamboli Ariasho na libala msusu au bala na ye au vanda na ye au bala na ye to tika aza mosa liboso te o libala ekufi ye basi ebele babala ekufa ba deuxième biro pe ba vivre bibo kasi ba deuxième biro pe ba vivre te to mo na TikTok ba deuxième biro nde ba sa ba vidéo ke bango pe ba vivre alors lelo pa koza pe libala mo deuxième biro avandi na ya beaucoup libala na ye lelo pa koza pe libala mo ya ye moko avandi na ye so nzamba linga libala Ariasho na Mike ezala elinga ozala balinga ba vivre. Alors nzamba boyi libala Ariasho na Mike yango tomoni lelo Ariasho na Mike bakabwani do bakabwana déjà libala ekufa Ariasho sanda kuna ye akoma ova na bana na ye abengisa lipasa na ye bakoma ova na baona lipasa na ye asala kindumba na ndaka libala etala ye na minute otoza batutu ya condamner Ariasho te na minute to batutu to ka ko pese ka ba encouragement to encourager kaka ndenge libala ekufi to ya kaka to encourager ye to souhaiter ka bonheur pour na ye nzamba sunga ye na bana na ye ba vivre c'est tout. Aza quand même femme forte azobunda na bana na ye azobunda lipasa na ye wana kenda poto asala raté Ariasho azobunda azobokola ndako na azobokola bana ye azobokola lipasa na ye bien sûr mbongo poto ya bana ezali mais azobokola quand même lipasa na ye azobokola bana ye avandi na ye kibino bokasa bino na comprendre ba biso te tokasaka libala les fin du monde te ba ma chérie tantine libala les fin du monde te soki simbi te o popoli makolo bizu bayo tomba mo banjo kende libala les fin du monde te libala te mte ko kata via Ariasho libala esili me ya kufite elo to bosana libala Ariasho esili me via Ariasho esili te. Après le mariage vie mususu ezali abandi sko vie mususu azaki na vie na ye moko abali a vivre na mobali ya esimbita kabwani a continuer chemin na ye a continuer chemin na ye avandi na ye ba réalité oyo ezaki na libala na ye biso ka ye moko muta yebi malgré internet ya kitolobaki oyo esengela kitoyoka malgré tomona pe ba faute mususu na kota Ariasho abandi kobimisa ba secret kande ezalaka koloba ba n'importe quoi pona ba semeki na ye malgré to monaki est-ce que o ba semeki ne ba ndo loba pona ebiso to monaki yango te o mobile na ba ndo sala ebiso to monaki yango te to ya ka laksa ba vie mususu na internet to ya na TikTok na Facebook to laksa ba vie mususu mais o eleka na bakata ba ndako na biso nde to yeba yango de Ariasho nda yebi o nye ba ndo leka na kata ndako na ye nda yebi yango eza pasi bandeko na nga eza pasi. Moi so amesana na libala ekufi eza facile te na moi so auti na mobali na ya bande ko zo charge ndako charge bana makamu nyonso ala komisko ko zo ngo ye moko eza ka facile te to ya ko encourager Ariasho et au sala bien alors na otela bino Ariasho kanya na ese bino na otela bino Ariasho boyo ka Ariasho ba délire na lipasa na ye et au sa malamu mi alors ndeko o koti na chaîne na biso mbali boso na bondeli yo kande to bondela bino biso pa to bondela na biso bino bo s'abonner bo commenter bo liker et sala bien pour sabino mawa plein alors mbote na bino nyonso bato nyonso bolinga irsi botelo mbote na bino bato nyonso bolandaka chaîne na biso alors na otela bino ka Ariasho kande na prometteur bino to yo ka Ariasho na pasa na ye ekosala malamu mingi to bosana te nzambe nde asangisaka libala satan nde apanzaka libala alors nde bapanzani na bango soki ezalaki ke nzambe nde alingaki nzambe alingi ke ye azalaka na mobali ne tomona lobilobi bazongana po tomona mpe bacouple ebele baboyana bazongana alors soki ezaka décision ya nzambe nde alingaki Ariasho akabwana mobali na ye alors tomona pe ke baozongana te bobosana te ke chaque séparation ezalaka pona bien ya muninga donc ndenge ya kabone emsu pona bien ya ye to bien ya mobali emsu elo mwelingo ya na libala na bango to yebite emsu peza ba réclamation familiale to yebite po ba famille musu peso muta uti na famille mo boye ba célibeza mingi omona ba réclamation zolanda emsu za na famille mobali emsu za na famille mwasi to yebite réclamation nini oyo elandi mobali to mwasi po libala na bango ekabona mais comme esi bakabwani toza na choix te donc to acceptango bongo Ariasho na mobali na ye libala ekufi abu pia azo vivre vie na ye moko
comme femme seule na bana na ye isili. Tomona ke sur internet te ndeko nenda komo ya na internet ye penza ami vandisane. Alors na tshela bino Ariachou bobo santé ko tia ba jeune bisous bye. Voilà, nazibana sikoyo tuzukindi kuzwa mama na bango. Gregu de cha. Ah oui, ye wana Ariachou bon monde déjà ninga sali régime na ye na 4 jours à pamba. À perdre déjà 3 kilos. Bon monde déjà demi coup et bimie na kingo. Ye wana nzambe ya régime. Leader na bango. Bon monde déjà ya boaki la mama basé jamais kita na ye bisabino. Baso na ka régime bino mon bon monde boseka ke munene mingi. Munene adi kotikela ngaka 4 jours di bon monde nenga kiti ya boye bazi wapi.